ngobila komona ye makila makila eza na ngobila na minu na lolemo na mongongo na kingo na suki nzoto na ye mobimba makila na maboko makila utaliboma soko sukoli ye ulati bilamba abimi akozala na ide te ke bosukolaki ye akende kota na potopoto ntango ozonga bino boyoka kaka mpasi mpo aza ndeko bosukoli ye me toko toni tosukola su Félix te totiki mpenza liboma donc liboma ya baliboma po auti poto te ana poto bato maboma papa mama osia baskenda musala bato maboma bavandaka bandako baza na basi baza na bana bamelaka bakisi soki mpe tomboki mokwana azaka report kende mosala te me okata bilamba te omona jamais moto aliboma bolumbu ana poto. Merci Nabilo Batubozui de Bakou, ya Kolanda Biso, Namokolo Molelo, na Ezui ezali branche moko l'océan du Congo, Bisika oyo pedato panza kampoke, peto benga kanyama na nyama na kombola ye, Ezui ya Mokolo Molelo, bande kolaka la kozala moko te, na kozala bongo, na mama ya Congo, pambate, alobi, alingi apanza poke, aloba, na tina maematali ekolo waye. Bande kobalandi Ezui mbote, la bilo penza, pambate, bolobi ete boali baike, pona Kolanda Bobele, Ezui. Merci Nabilo Bato vraiment. Boyambi Yangone Sengo Tikanzamba Pambola Bino Pina Baboni na biso ya Océan du Congo. Bon continuez à s'abonner à la chaîne de Bino ya Libération. Beaucoup à la des cités. Merci encore une fois la Bino vraiment beau partage avec Ezui AJKM number 1 Océan de la presse congolaise Kanda la motote Zoate Moninga Sukazu. Aussi peu quoi. Merci encore une fois la Yomoko Mokonzi ya Océan de la presse na Angleterre. Nani Akoboya. Ceux qui m'ont mabete. Merci une équipe pour la terre Océan de la presse congolaise. Merci vraiment na soutien équipe nous soutien. Il y a Océan de la presse congolaise partout où vous êtes. Papa Henri, hein vraiment moi kala, vraiment vous allez tellement baïké, ba oyanga ba bagaya moko kotanga kabisote. Petit frère propre. Yanga moko en Allemagne, petit na na Zélande. Ya ngambe, petit na propre. Bande ko balandi, on a biso na bokebi. Bilo de bokotia ba suggestion ba j'aime. Maman Célestine, maman Vava, maman Jolie qui est dit Anita Babé il faut que moto ba kokwa lumumba partout vous êtes donc on allait là bino tellement ya bien. Donc bisika tout ba Congo man bali, to ko panza poké to ko lobela lelo Félix le gouvernement na mboso na ngobila. Alors sans plus tarder qu'il a mais plus c'est 49 donc le conde fabricat la chabia na plus 49 bakuna kanyo so bolanda biso la bokebi bala mvuluzi tous ensemble il ne lui passe na CNT live maman na na Suisse ba bondeli toujours. Allô maman Pierrette. Allô maman c'est un beau nzamba pambola yo e. Vraiment amen na pambola pe yo ah toza na ezui bato bazolanda la molongo mobimba obengi biso wapi pe nini okoloba vraiment na bakongo mani bisika biso bazali o bazolanda la bokebi. Matondo mama Océan ezali ngai mama Pierrette na bengi bino à partir ya Hollande. D'après naza moi congolaise na epenza pona mobiliser pe bande konaso ba congolaise na ba congolais pona makambo ndengo zoleka na kati ya mboka na biso kuna na Kinshasa pe na Congo mobimba. Matondo penza na yo na kobenga biso mosika bongo kasi nzambe ayeba pe ala ko batela tala ba matière na biso premier ya mboka e ko sala baninga musu ba téléphone po ete to benga la kabweme Kongo mani ayebi ko sala téléphone te oke ba ko bomaye po ba sala le téléphone portable ba ko bomaye po ba sala ba ordinateur ba ko bomaye po ba sala ba électroniser ba mboka la bango ba ko boma Kongo mani po ete bikate kasi tala chilombo ayeli suko tele mapenza alobi ete Kongo mani akoyi ko revendiquer ba droit na yete ndenge to ko sola boye ba soda bipai na bipai ba bi beta Kongo mani masasi akufa kasobi kisa mwana Rwanda nini yokoloba. Matondo mama Océan vraiment eza pasi mingi po na mboka na biso mais po na nzambe tout est possible mama kaka ndenge na pema oyo bimisaka wana lobaka nzambe ya Congo nzambe anande mutaza na kati ya mabele wana basoda baza bikela mo nzamba keli bango po nzamba ko ikolalisa bango pongi akope ko boma bango akoyi ko sala nyonso po bango baza eloko te liboso ya nzambe pe soda babengi polisi ya zalane po na ko protéger peuple ko protéger mboka pena biloko ya mboka mais soko batindi ye balobi boma congolais po ata bomi congolais ya kotika la ka congolais Félix nenga azali wana
ye soka lobi ote ba protéger ba Rwandais ba boso ba Congolais po ako sisa pe Congo ba Congolais ne soto te mama sebi ba Congolais bazati na Vietnam Congolais sa soso pembe azaka bisika nyoso ata biso soto zali ba bio ba ayoka na ba Hollandais ayoka na ba Belge ba Français o mabiso oyoka na mboka moko ba bi Congolais pa za kawana Congolais soso pembe azangaka mboka te soki pe ko Félix azotinda baboma biso ba Congolais po aliboma omoni nalandaki émission mosalaki ana émission tosala mama ekozala bien okozongisa extrait wana o Félix akende koprêter serment so akomaki président babiloko asalaki wana nde place akotaki na monde atene pe place pe motuna ebeba donc to na kota mboka moto aliboma yo somona président ake koprêter serment et puis akomi koloba biso monoko akoki koloba te mpe ezalaki mpe na public bakati na nsima bazongisi balobaki yo ezalaki bantibali antibali mpe changisaka motu maloba to badonk kaka olati oza étouffé donc na étouffement na soki nazalaki moluba nakomi koloba kimongo ayebi te soki mpe nazalaki mpe mongo donc netouffant nakomi koloba kiyaka to nakomi koloba kisuku to nakomi koloba ki hollandais oyo biso obengaka néerlandais lokuta mama Félix akoki eloko te wana azosala ezama ya moto fo nano atraité motu na ye poso totiki eka boti 2023 donc kongo ekenga na contrat na nga 2023 te mama ngai nazalaka na espoir ya nzambe mpe nazala kondima mpo kolala kolamuka eza biso te eza nzambe mpo tozala die capable akoki eloko te donc matondo vraiment matondola yo mwana mboka kasi lelo oyo bayi kongomani bakotambola bayi kongomani balobi baboyi lokuta wuta Félix akota bilaka iso Félix alakaka na bakongomani ata komoko ekokisami te batangeli ye barapele ye lelo Félix alobi na bakongomani ke ye akosala transition yango tokotuna transition yango akosala yango na banani et puis yazali président soi-disant entre guillemets siko azomema biso na transition ya ye moko to azomema transition ya yele ba Rwandais azomema transition ya lolenge nini yoko ekoloba na liloba o Félix akoloba ya transition matondo mama oseya po transition na azoloba ngo kaka ngala azongeli kaka nazoidi na bina yo utaliboma soko sukoli ulaki bilamba abimi akozana idete ke asubosukolaki akene kota na potopoto tanga ozonga bino boyoka ka pasi poza ndeko bosukoli mais tout retourne to sukwa sous Félix te to tike penza liboma donc liboma ya baliboma po auti poto te ana poto wat maboma papa mama oseya baskenda musala bato maboma babanda bandako baza na basi baza na bana bamela bakisi sope tomboki mukwana aza report kene musate mais okata mbilamba te omona jamais mutaliboma bolumbu ana poto bazala te transition ya zoloba na ye kutu na biso peuple alingi biso te siko osala ngona nani osala ngona banani donc lokuta ngala kuma benge monsieur la cation papa promesse akokisaka ne eloko te makambo nyonso to oyosala mapona nini mpona moyibi ya mabonomi na biso ayibaki yango mpe nzambe apesa epiniso akomisa ye kaina na makanisi kaina na mutu kaina na nyonso tu donc soki atourna ye azongi bavoyage déjà esakomi soki 104 voyage transition osama na bavoyage wana transition kosama na peuple azolia azotonda peuple aliaka te peuple atondaka te peuple elotiliki eza te peuple ma ezali te azoyeba peuple na lokuta mama ya koloba mingi ezali mais mpo na Félix libungu tulu matondo la yo mwana mboka kasi mboso pe kuna lobi na président Eli na ndeko na info muzitu fuma bola ba ouve andikaka alobi bango pe na marche o babima na basi na bango na bana bango na ba famille na bango soki bango babimite bango pe bako permettre te peuple congolais azali banda nini yoko yokoloba na bango matondo mama wana eza moyibi ya papa mboso ebenge papa po aza papa mikolo na moni aza moto babugi donc sifo abakisa nano asala ata kerli ata lox po alingi azonga gene osale bien donc na ndenge toza boye ye alobaki o babima na basi na bango Martin Fayulu bana mwasi na abana mwasi na bana nani muzito mpe abima wana azomeka biso donc bango bango mpona nini pourquoi bazobanga lamuka pourquoi bazobanga Martin pourquoi bazopesa bacondition est-ce que tant balobi na babike po bosenga marche bakisi condition ke fo azala na mwasi na ye bafo azala na bana na ye biso peuple tondimi
basi na bango baya te tondimi parce que eza likambo ya peuple, eza likambo mwasi ya Fayulu te, eza likambo mwasi ya Mozito te. Mpo soko lelo nga nazolia eske nakende kotelema na ndako ya Mozito so apesanga to na ndako ya président eli wana bazokusama bazoluka bareseau nyonso bakoluka me bayebake peuple aza souverain, peuple nde mokonzi. Po peuple ndenge aza na soko lelo mwasi ya Fayulu abimi na ye te, eske peuple akobima te? Bango bazwa na basi babima balobaka bango bana bango baza na poto, biso toza na poto, biso toza na ndeko na toza na poto, moto mbeye na poto na ndenge na eske gouvernement tindanga na poto? Eske yo za kuna benga bike mama se yaka na futelo tika poto? Eza normal ke wana kutu tijaro bateko banga banga bango baza na poto, biso pe na bino toza bandeko toza pe na poto. Batika lokuta mboso tango ya bimaki lokola futa batu mbongo akendeki na mwasi na bana baza batu moko foko tobenga bango na kombo na baza babolole penza, batika ko distraire peuple, batika ko kosa. Donc wana bango batie soki eza na lo ya mboka topesi bango matondo, mais so eza na lo ya mboka te libungu tulu matondo. Ngobila pa lobi bato bakobima te na changu, alobi changu ebimi badiama petrole eza na changu, balongola bato nyonso ya changu po ete marche kosalama lisusu te. Donc changu ekoexistaka lisusu te. Soki moto alinga mata akende aéroport akomata mbamo na avion à partir ya camp riche to pe échangeur bamoko akekita kuna na aéroport ya Njili bakati changu babi bato marche na bango bakomarche kaka kobana na échangeur. Matondo mama oyebi nzoko bayebaki seye biso topona Martin Fayulu omoni nde baobanga changu kutu wana bango batiango kasi koyo ntango basalaki bakonfinaki na Kinshasa bakonfinaki Gombe babi bato ya changu botambola na bino bosepela na bino boleka na bino po bino boza na bino badaba boza na bino biloko te bozaka bato ya makolo ngulu baprotegeaki Gombe babi kuna na Gombe bisika makambo nyonso oyo ya kapitali ya Congo ezalaka tomonaki Gombe efandi kimia bato ya changu bazosouffrir na bango na ndenge na bango. Sikoyo nkita wana ezaka na Gombe ya biloko oyo ezaka ya Congo na biso na kapitali bamatiaki ngo na butu eke na changu bazolakisa ngo bababike bato ya changu batelema te po biloko ngo bakoyiba ngo lokuta ngobila komona ye makila eza na ngobila na minu na lolemo na mongongo na kingo na suki nzoto na ye mobimba makila na maboko makila yango nazomona moyen nini te asala te po ye fo asopaka ngo yozomona mutu aza na makila partout sikoyo soki neti azobimisa ngo motema na ye mpe makila me akosi changu eza changu mboso auti na changu idepese auti na changu batamboli wana donc bakita wana ebungaki te ntango ndenge okoma na turu alamuka nde kite kobunga. Monsieur Ngobila s'il te plaît tika na yo po makambo ozolukako eza kotimwa libulu me ntango otimwa libulu yo mo moto odinda peuple azala mokonzi peuple abalukaka peuple ndenge aza wana ase fungoli misu Ngobila tika peuple tika bana changu botyaka bango kate bana changu bokipaka bango te bokonfinaka Gombe esika misolo ezalaka esika bokenda koyibaka sikoyo bokomi kosala neti bana changu balobaki yo bino bolingi changu mama oseya ata yo moko okondima ngo ke bino bokende changu te changu mboka elengi yango wana bazokende bokolololo po bokokolololo bokobima makundu bokokolololo biso bolinga te tokobala changu po bafesi biso na ntango bato baosenga marche balobi te ke il faut bozala kote ote ezalaka te soki bobandaki yango kala tongo tobete mino maboko mpe tobi tokokende te po ata bakei lamuka te ke changu te lamuka eza lamuka ekotikala lamuka me lokola eza bongo te tokotosa bango te wenzo lokola balingi bakitisa peuple ale bango bake basali peuple abangi peuple kobanga te po peuple ye moko moto aliberaka mboka losako mama oseya na mosala ozosala ndenge ozopela moto wana okende nango na changu bokobima tokobima po ete tokobanga motu te kasi tozwana video wana po ete invité na biso asengaki video bandeko botala bilo moko prestation
nini Félix alobaki ebongo otozonga. Plusieurs industries de technologie de pointe dépendent de notre sous-sol. Le bien-être de chaque Congolais est le garant d'une bonne gestion de nos ressources naturelles. Non, ça va pas. Du côté, ici, président, ici, mesdames, messieurs les invités. Ici, président, mesdames, ici, président. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, je sers le retard et tour. Merci, merci. Je suis là, président. Capitaine Mayombo, bonsoir. Banzi biloso boyoki baloba wana mama Pierrette to bandi pe akokele muke la suka nini sikoyo koyebisa ba Kongo mani pamba te biso pe to kolinga to sala armée na pesio mwa maele wala to lingi ete biso pe to sala armée na biso me kasi misolonde to ko senga pe la bande ko to sangisa misolo po ete sengeli Congo eza na armée na ngoboko esengeli tango to ko bima pona libération armée penza ya Congo oyo pe ezali na idéologie ya libération kasi to ko mona ete makoki ezali kozanga pona kosangisa bana wana ya molongo mobimba ya bakongo mani pote basala musala wana nini ko yoko bapela bandeko na o bazali na misolo baleka pe kosunga biso pote to libérer ekolo pote mingi pe bali kondirsi mitema na bango malobomboka ya matondo mama osela likambo otuni ngai ezali vraiment likambo moko eza motu ya peza monene parce que tant nalandaki be mission azosala bakara mboka ezosenga pe makoki tomona wapela bamboka mosusu soki ngai wana eza ide peza analyse na ngai soki moye kozala bolukela biso konti moko konti wana tobwaka kata euro ata 2 euros et 5 euros tokota po tozebele wana vraiment ekozala ke musala pe kei ndenge na lolenge bozolingela parce que soki eza kaka oyo apesi kote musala ekende te mais soki makoki ezali botebeleke konti moko ezali mpona ezala kaka konti moko mibale te misato te moko wana ezala biso bayi diaspora ezala bayi congolais bisika surtout tozali tina Kinshasa biso tozobwaka mwa moke ti tokolonga pe tokangi mbongo misolo tozala ngo na bosenga vraiment wana nde eza mpona nga ndenge wana mato mais tomekai kotia compte tolingai topesa compte parce que biso tokendaka kofungola me bandeko mosusu balobi baboyi compte ya mindele bo bacompte mpe bandeko na biso bayindo toyebi te babanke na bango bisikani mpo ya bandeko na biso bayindo mingi ezalaka ndaku leka pesa tolobi topesa compte balobi ya bamendele te sikoyo tokosala nini malobo mboka yo matondo vraiment matondo mama osea na ndenge ofungoli yango wana eza
photo sangisa susu makanisi toyeba soki epeza mpona konti ya mondele ekozala kaka konti moko me tokotiango ekozala lokola bato mibale moko ya oyo aza na kuna na mboka moko azali ame eza na motema moko parceke likambo ezoboma mboka eza likambo ya kanyaka eza likambo ya lokoso tala ndenge kaka tolobake baconfession religieuse bayokani te mpe bazoyokana te yokani bazoyokana te pwani eza likambo kaka ya mbongo ti mpo mbongo tozoluka ata baeglise bakoki kopesa yango me baeglise bakopesa ndenge oyo baza na posa bapesa lisusu bango tandiske mboka ezolela mboka eza na pasi mboka vraiment ezoyebala kute lelo nasoya ndeko moko aza na este abi na ngai lobi babomaki susu bato na este sikoyo AFC nga bongo abi ba Rwandais mususu bakotaki kuna balati bilamba lokola ba musulman bazali lokola basi nzoka bazaki basi te bazaki mibali bosko état de sieste yango donc toko sieste ka tozo sieste ka tozo lia tosali sieste babomi tosali sieste siko état de siège to état de sieste matondo. Merci mwana mboka na banzi ete bolandi biso la ezu ya mokolo mwa lelo po ete tolobaki tokosimba Félix Tshilombo pona yende azali moto pe yepe ayeko boma mboka po ete balobi soki moto eza kobela makambo nyonso kozala mabe alors moto na biso eyali maladi yango tolobi ete esengeli kopesa kisi na biso ezali bongo révolution tala tina toali koloba na bakongomani eso moto iso bisika biso ezwami bino botya loboko na bino na pate oyo tokolamba po ete makambo matelema mwana mboka mwa maloba ya suka ya bokabwani mpe sensibilisation na bakongomani mpe kobeta mbela na bino badiaspora bokoka mpe kosunga biso botia mpenza baboko na lolenge longo bani po ete tozala na mapinga ya makasi po ete baya kobima mpona kosilisa likambo oyo olie tobimaka bamarche pacifique toyelaka maponami systeme occupation eza na mboka biso tokoluka maponami estce tokolonga malobo mboka yo matondo mama Océan liloba na ngai ya suka ezali boye omoni Félix na makambo nyonso ngobila zosala Félix mutu azotinda ye donc kabloke ye lokola FCC ablokaki ye alingi abloke lamuka mboka nini ezalaka bolobi ame ata na église ame ezalaka mais soki okomprendre te ozongi oyo koyebisa susu mutu atiaki ke otiaki nga bien te ndenge bandimi abere donc peuple aza mondimi abere na kati ya mboka pepe soki amoni malamu te alobi eza malamu te kotikala bongo Félix atika moteur mabe ye mpe afingaki Kabila ye mpe babongo mpe babundisaki régime ya Kabila kutu bazalaki mpe bango nyonso tu lelo ye mpe ake nzela mabe baninga bi te tokezo nzela mabe te tozongela kati tokokoma na nzela ya malamu sikoyo ye akomi kotinda na CCCC mais akanisa mpe ya Martin bazalaki na ya Martin ayiba mapronoma ya Martin aliaka mbongo ya Martin atambolaka na tapi rouge ya Martin sikoyo alingi sa boma ye koboma donc bakunda ye na place oyo alingi aboma Martin Fayulu ye moko akufa parce que Bible lobi soki otimo libulu kokunda moninga yo moko kokita na libulu soko osali piège yo moko kokangama na piège wana donc wana kutu abosana akotikala kokoka mutu ya président Eli Martin Fayulu te po Martin Fayulu to bavotaki ya so tovotaki ye nga nayebi bato oyo tovande kosola so otunika yo tovotaki Martin Fayulu na bana mike bayebi président ya biso numéro tate bongo sikoyo akokosa nini pardon mama mboso alobi bauti kozwa bajip ye muzitu na ye mboso mboso ababi akitisa mbula akoma adolescent donc ngala opeseka conseil atia sukerli bien atia lox osala bien po wana vraiment bandosala bien ya babien mais soki atikeka na guerre moko mona basise bapeniche esila nango kala donc esa bien te mais mpo na mboka tokotala suki ya mboso wana te biso badiaspora tosala nde kesi compte moko nga nazoloba moko mpo soki eza ebele ekosimba te moko kaka moko wana toluki mutu moko wana diaspora oyo akosala compte mais apesa pe numéro mpe na mutu moko su kuna na Congo kuna na Kinshasa ezokota bino bozoyeba koto mpe ezoyeba mokusa ezosalama ezoyeba koto ezosala nini koto ezosala nini wana ekozala bien mais soki te mama Congo tobandaka koloba ide ezali bien
siko de mutu oyo azana capacité ya kosala compte atianga publier compte wana ponga esika nazali na kenda chero nanga toto dero kuna pa chero kwa chedero ekoza kute beleke tant toluka ke pesa 100 pesa 200 mais na muke to kene kutu mbangu vraiment ni wana ndeza ki maloba langa mais ngana ko ikoloba soki na lobby pona mboka na tali ba église te motema nanga na lobby te. C'est ça. Mboka lelo yango yo mboka ngo ezokende ba pasteur ba kombo baza wapi? Ba pasteur ba kombo baza wapi? Ba bombami bazosala mabumu na bango. Na pesa na pasteur Didier Lopingambote. Pasteur Didier Lo sako na para mama Pierrette. Pasteur Didier na rappelé yo yebisa baninga na ba pasteur. Prophète Ngefa yebisa baninga na ba pasteur yo kutoyaka na télévision. Pasteur Didier sko yo sala ngona baninga ba pasteur yebisa bango ke mboka eza mabe. O mukuna o baba dodo kambae o bananie toza na posa na bino boyebisa peuple peuple azomona pasi biso na église babenga biso peuple de Dieu donc na bala para peuple de Dieu azoke kosomba biloko na pasi aye koteka azumbonga pesi yo pasteur oyo zwaka mbongo adima babia ba congolais na offrande siko yo zui siko yesa mama na nzamba opambola siko mama la tata nzamba opambola baona ndeni mboka eza musala te mboka bato oteka tabuso akea tekite moi muke apesi siko ye akozwa wapi mane ko uta na likole kit na sepo na bato wa pesa bino papa pasteur boti ko kosa bo kosi bandivi mingi nazo promettre bino ke so bana nzambe lelo alobi ke église kangama ngai mama o nazo ba bino mama Pierrette mutali boso ya to mama musa église kangama lango po nzambe ba okanga ete nzambe badikat na motema siko bino bo venzi nzambe na mitema to venzi nzambe na libanda bo liaka bakanyaka bo bima le 29 bolo ba pepa ya mboso bolo ba pepa ya Gentinique te peuple aza na posa vivre peuple aza na posa za de réclamer ba droit na ye siko bino ba pasteur bozela nzamba osamisa bino sévèrement matondo na pesi ba peuple congolais zo ba bima le 29 courage na kombo na Yesu Masia nzamba ozala na bino makila na Yesu ko bomba bino bako kanga ba otika bino bako boma te ndenge bazana minduki na bango ekolela te parce que makambo pozo bima boke ko yiba te boke ko boma te boke ko déclarer droit na bino to zaka boy Félix ayibi mapono miboko mesana apesi biso diri ya boko mesana ya ngwala soka bomo ko ndima kama makambo ya Gentinique to ke na changu te donc to mesani mama osenga na ebi oza mwasi makasi komesana te na kombo na Yesu ngai pe kuti na komesana te pona kotikala ka komesana te matondo bandeko balandi wana bongo tozaki na ezui pe tozaki bongo mama Pierrette na nzela ya singa poete to loba na peuple Congo totalisa bango penza na kotiaka litono na nzete po ezala awa tobombaka te totangaka nyama na kombo pamba te sengeli ete toloba poete toali bakongomani mboke bebi soki tokobomba nyama ekopolo balobi babombelaka nyama moto te talatina topelisaka moto po ete nyama na biso azika te kongomani partout ozali tu as le droit ya kotelema mpo na ekolo ayo matondo mama Pierrette na banze baloba na yo yokani kasi na ngina loba boye mbetana no mwa mbela na bandeko na biso ba diaspora bayi oyo pe bakolala bayi oyo pe balobi balembi oyo pe balobi tokokipe lisusu makambo ya Kongo te pamba te bakongolais bakosala eloko te mekana nous kozongisa pe bandeko na yo est-ce que bango bayokaka mbela oyo biso tobelaka bango etumba nini ezanga misolo ma Pierrette etumba nini ezanga misolo oyo biso tokokende ezali libération tokobundela système occupation mekana nous pe kozongisa bandeko na ba diaspora ebongo tokabwana biso yosako mama matondo lisusu na motuna oyo tuni bandeko nanga ba diaspora zaka oyo azaka na poto te diaspora za pe na Afrique tika nyonso aza diaspora oyo alembi atelema nzela eza mulai kolemba eza lokola lokuta me na ntango mosusu kolemba o diaspora koyekoloba lembi
batindikaka peuple mbala moko te peuple baedikaka ye peuple balakisaka ye parce que soko okokende na ebale komela mai bino nyonso biso okokende ebale me muta ayebi ndenge akomela mai musu atie na maboko ameli musu azwi na likasa ameli musu mpo azalaki na mwa bido na ye moke atie ameli me biso nyonso tomeli kaka mai yango wana na place tolemba tozwa makasi tosala sous mobilisation ya bien soki ezalaki baerreur tobongisa surtout likambo kanyaka ata biso donc ozobundela mboka me ozoluka mwa brèche moko bakobenga nga wapi ye nakende wapi ye ata ozwi oyo misusu na groupe place baninga bazalaki oye na évangile ya lokuta mpo olembisa bato mosusu vraiment bandeko na ngai badiaspora bapapa bamama totelema mpenza na bolingo wa yo kutu tokoki koloba te yo utaki kuna ti bakangaki yo ntango ozongi bakangi yo monoko te ozoloba kaka tobakisa kaka tobakisa mama debulone bakisa lisusu Edgar Mokonzi bakisa ipo waiza boyoka mbele ya mama Oseya tobakisa bakombatante nyonso barésistante nyonso ezala ntango bakongo na bino te papa inoli pasi ya mama Oseya tobakisa bino mpe kuna bajournaliste mama Oseya bobakisa bolemba te tokosimbana eske erreur ezali nzambe alobaki asa alobaka mpe asaka dans les lieux secrets akosala dans les lieux secrets mpe tokozwa biyano na biso matondo wala tokomi na biso la suka. Merci encore une fois la yo penza na kopesa biso mwa ngonga po ete bali bato ya misala kasolobi po de ekolo okotelema onganga tika nzambe ya lola azongisa penza ebele na esiko ebimi po ete ntango nyonso kotelema liboso ya bato ozanga bilei te mpona kobondisa mitema ya bapeple mpe kotombola bango balanda bobele nzela ya nzambe. Matondo na yo mama nanga. Merci encore une fois la Kabou ya l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne sur ma caméra. Merci na Judeka adorateur Miss électrique. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi para bemiso babiso. Merci na Kilame plus 49 Bokile Lokonde femme P4. Merci na plus 49 Bwana Yangala Chabienne. Merci la Bologna sur la France. Ali passa Nzambe a Pambola yo. Merci encore une fois la Juka M le number 1. Ingeta la balanvunuzi partout bozali toteleme pona kobundele kolo wabiso tolongo la kolala tolongo la bolema telemande kolanga simba bipangola ningi sampoke ningi satango ebelemi telemanganga tombola mongongo pointe ndoki atika koloka yo soki yeso yete tokokutana esongo te na kankola bomeka yo kufakuta kwa kala mbelongo mamour dangola la mokitano Florence ya matondo bido ingeta pe matondo la bino nyonso bye.